Nzambe yozali Nzambe na nguya. Ozali Nzambe na nguya. Olongisinga na etumba eumeli mingi. Eumeli mingi bitumba bandako. Bana Angola, bana Europe, bana mokili mobimba États-Unis d'Amérique. En tout cas, mbote ya trop place bozali. Mbote la bande kotuba mesala kolanda émission ya Maman Israël la joie otezo benga dans les bons. Babi soin salité zate pa na epe ko utela wapidi. Babi en tout cas bana poto na ebi ke bo mesala kolanda Maman Israël la joie. Na mikolo yo avant Maman Israël la joie côté à côté là na simalardo na ngailardo. Bozo zwa siko pap sonda do expliquer bino mamba chombolardo. Nde bozo mona ka système kako etelemili awa. Mwana mobali babi bendera la musa bandeko balali benga bandeko batala émission Maman Israël a joué bandi pour awa soin salité ezate papa disi salbaki dans les bons mokili masa ndimi Maman Israël a joué yo ko boya nani yo babi bandeko no surtout bazana ba problème ya chombo oto mesa ko benga chombolardo ya ba chombo ya mila ya mulai chombolaro ya ba chombo milai chombo evimba chombo ezala misisa chombo esala musala ezala kitoko bandeko lisolo la zo beta plazo continuer toujours ko beta yango pe na ko continuer toujours ko beta yango po eza esengo bonene po na ngai po na mwana Maman Israël la joie tous ala toujours reconnaissant parce que Maman Israël la joie a sali que pas besoin le pas comme appelle les fanto mwana disons bandeko nazalaki pe na ba problème lolenge yo ozala place ozolanda ngo ozala ba problème na minute oyo problème na ngai ezalaki pona chombo zoko kobeta suba deux coups chombo eko beta trois coups mais chombo ekomaki maladi neti ba chombo oyo ozomona neti ba chombo oyo ya maladi chombo ezokoka susu eloko te talaka chombo so etelemi tala ezolemba tala ezokita tala utala ezokende ta oyo chombo ya maladi. Mena yaki pemele Maman Israël la joie mosali na Nzambe tellement yé aswanyaka batu na prière hein na kota ki no sambo ona ndenga osakana te ba kisi alaki ya danger ko sakana te batu pe miso ba mega neti ba bebisaka chombolaro ya papsulardo mais balonga inga ite po papso na artiste ya Maman Israël la joie artiste ya mboka mobimba ya monde entier mais eloko malongo esalamaki te. Mais Nzambe asungaki ngai à travers mosali na ye Maman Israël la joie prière kisi nde kisi chombo etelemi otogangaka chombo etelemi chombolado chombo etelemaki bandeko na ngai chombo etelemaki bandeko na ngai na bisa bino lelo na minute oyo coup direct o abi centre bolasi coup de tête bi ekoti mwana pasa nini abimi kombo na ye na minute botuna nga kombo bana poto bana Amérique bana Afrique kombo na ye Marcela Biuma Nzitisa to betela quand même maman maboko quand même abitela maman maboko Quand tu es que Bélé va s'y koloba gauche à droite, balobé Bélé, mais papa, maman, moi na, bazo ça est le côté, bazo ça là est le côté, bazo ça est l'autre, bazo quoi ça bien volé bien mambo na bino. Au tina mon intérêt, c'est là comment moi mutumo va éviter papa Keba. Numéro maman Ezali 089 94 42 825 089 94 42 825. Ceux qui ont bengi aujourd'hui Maman Israël la joie. Babi mokonza va chombo, soin. Pour ça sali so chombo papa maman. Soin na yobe mwasi ozola na minute oyo vaje za kufungwama. Oyo mobali so okota amuna mai na mai eloko te. Yakati ozela nini? Benga ta code ope bengi mama oba produire comme le place de surtout aussi kozala. Babi mikolo soin musala ezali. Babi na hôtel na banda so makamna na banda kaka pona singo bino bo sepela. Mais boye bakina sima na ngai kolonga na ngai yawa. Maman Israël a joué mon côté maman ya bana mibali na basi na biso azo vendre la plateau oyo na basi Clarisse Tumba bazo vendre sikoyo awa pona ko expliquer bien maman bien ya soin pour Maman Israël a joué maman
Maman na ça pour la. Maman na ça pour la. Ah! Maman, ça va pas moi là. Maman. Maman, c'est pour la. Ah! Ça va pas moi maman na Israël la joie. Ça va pas moi là yo. Ça va pas moi là yo. Ça va pas moi. Balobi. Chombo était le mieux. Bête ma coué belé. Aucun à gauche, aucun à droite. Katikati. Chombolado. Chombo kufa. Telemisa. Vacha munene yaka benga mama Israël joie. Musala awa po awa nde place lo biko ya solo ya bana na nzambe po ba biso ko bali chombo esala te eloko ezate. Ebele ba bana zo kufa po ni chombo malunga ezate. Uzoko beta ko ebele te. Balobi bana internet ozo na biso internet. Bozo so film moko babi eza lokola toto ba tuna ngoni pornographique hein. Na to sera do film moko boko mona pakalo na kati boko mona sidi na kati boko mona ngai moko Papson boko mona na bande ya Papson o ba jouer film oyo pornographique de Papson wana eza dédié pour la maman Israël la joie maman ya bana mibali na biki boko sepela nango soki maman ose avec permission ya maman Israël la joie soka lo bana biso ke do tchanga tandam na internet tu retires la binongo. Ce que maman et moi décidé qu'il va te le bimba. Bonsoir, pour le salaire déjà. Na salaire déjà pour se faire lango. Mais Chombo ne tombera jamais. Chombo ne tombera jamais. Chombo kufa kinga. Chombo kufa kinga. Maman c'est la joie. C'est cuissi amour. C'est cuissi. Et puis bébé, Marcella. La vie qui me dit que le monde a le bête à boire. Dans la bête à système, vous le gabon là. Ah, bana poto. Bana mérite. Toké sigo. Là, on souka langa pour maman Israël la joie au côté à plateau. A expliqué bien ce qu'on m'a rambongo. Pour ce temps, la zone bima maman Israël la joie au côté. A expliqué bien ce système. N'est les aïla sigo. Hein? Bon sentir. Bon sentir. Israël balula balule yaye. Israël balula balule. Israël balula balule yaye. Bachombe komi kitoko. Hey Israël. Israël balula balule yaye. Israël balula balule. Israël balula balule yaye. Bachombe beti bakwebele. Ebele. Israël balula balule yaye. Israël balula balule. Israël balula balule yaye. Bachombo ekomi kitoko. Bachombo ekomi kitoko. Bachombo ekomi kitoko. Nasuki awa pona lelo. Mebo benga 089 94 42 825. Soko bengi ozui mama Israël la joie, mama ya bala mibali na basi na bango po pana ye salité et ça la raté pana ye soin pas cela lobby nous sommes dans les bons awa salité zaté talaka yibonda zara pembo wapi kitoko wapi boto wapi soin salité zaté à suivre na simana mama Israël la joie kota bozo soma solo mais n'oubliez pas film pornographique. N'oubliez pas, la marque Moroboye, pour la voter à paix.
ya pour la conseil bolanda ngo kalaté merci na bonza chombo la na bonza chombo chombo nde ya boye basi balingana nde boye te mwasi alingana nde boye à suivre. Merci mingi na bino bandeko bozolanda émission tobata mabana en tout cas tobata mabango Papson auti ko sexa biso makasi azali comédien auti pe ko sala film pornographique o to banda ko tiela bino ba extrait lango na suka ya émission soki ebimi ngai mama ya bana mibali na kozanga film wana te bino moko boyo kinde Papson ayebisi bino Papson azali comédien moko oyo batu mingi mokili mbaba yebi ye surtout bana bandali waza Papson de bandal ya fandaka azai kovanda na veni lubaki ya vabala tango abala ki azobota te ezaki problème na mokili vraiment te soki Papson abotaka te na yebi te surtout nga mama Israël ajo na ngana fingama na ndenge nini menga na yebi ke ezai kaka komba melelo Papson aboti mwana ya kitoko ya mwasi Nzambe akuma makasi bien aimé bino balandi na émission tobata mabana poto sola maso na biso bino moko momoni biloko topesa yango kombo chombo po soki tozolo ba chombo ata oza na taxi na vélo na bus na métro na avion na bateau na cano rapide okoko solola na yo facilement po okobenga ngo na kombo nango originalité yo kobenga ngo bobele chombo ndenge topesa yango kombo chombo ba chombo ezali misato awa to ko expliquer bino ba chombo oyo wapi chombo ya malamu wapi chombo ya bomoi pe wapi chombo ekufa pona zanga moko te na plateau nazana bayembi mibale moko bomonaka ye ezali se Clarisse Tumba moyembi mususu boza komona ye kombo na ye Agnès Mbakadi nazana bango pe bapesa bino mbote bongo to solola na we etali masolo na biso ya chambre ndenge tosi tobata mibana se Clarisse Tumba. Bonjour bandeko na biso nyonso olandaka biso lelo toye lisusu toye kaka ndenge toyaka mikolo nyonso mpona koloba oyo etali makambo etali basante na biso bochange sisite bozala toujours wana bozoyoka basurprise so ya kitoko oyo mama ye nango mpona biso na bino merci beaucoup. Se Mbakadi Agnès. Bonjour balandi na biso émission kitoko ya boyo bapapa base retrouva ya tobata mabana parce que makambo ngo ese bandi kaka liboso ya mama Israël ajoa bino moko bozomona bolanda bochange te kozala distrait te fongola matoi vanda olanda oyo mama koloba na biso merci beaucoup. Merci beaucoup Yaya lelo tokoloba mingi te oyebi lelo tozolobela likambo ya kobeta baku ebele en tout cas baku ebele zonga mingi na bandeko nyonso basi bazwaki telemisa lendisa bopikiliki pour bukanda we pesa kakanda na bino nyonso babomelaki carburant na bino nyonso babozosa la démarrer en tout cas bozongisa chombo na activité soko zali na traitement na yo à partir à 3e semaine sala rapport sexuel na yo à tête reposée sala rapport na à tête reposée okozala dessus te nazo senga na yo ozongisa chombo na yo ozongisa la chombo activité nango chombo oyo ezaki déjà kobeta un coup lokola chombo oyo eza kobeta un coup parce que ezali kobela ndenge eza eza maladi eza chombo moko ya maladi yo po ozalaki na chombo lokola oyo aussi ozwi traitement en tout cas na 3e semaine ya traitement banda déjà kozongisela chombo ba activité nango parce que na bakisi oyo napesaka bino naza na bakisi oyo ebokolaka misisa na yo ezokoma minene lokola chombo oyo pe misisa na yo ezako ate ezalaki ya kokangama ekofongwama na kisi na bino obomelaka ya mwa chaleur wan bopikiliki ekofongwama pe lisusu na démarrer po démarrer ezali kanvru po ekende ko démarrer biloko nyonso oyo ezalaki déjà ezalaki ya kokufa na oyo ezalaki suko sala malamu te na kati ya mkongo abana mibali donc chombo na yo ekokoma na misisa kitoko lokola chombo
chombo oyo yango nazoyebisa yo oza na Kinshasa oza na Brazzaville oza na monde entier oza na batraitement na nga na ndako na yo biloko nyonso oza nango oza na pomade chombo oyo eyesaka chombo munene mulai ozali deja na suppositoire konzo oyo epesaka chombo force ozali deja na carburant oyo ezalaka ebetisaka baku ebele oza na bopikiliki oyo epesaka force nzoto mombati na cerveau oza pe na démarrer oyo edemaraka chombo eza kodémarrer pe biloko nyonso lelo nakoyebisa ke bopikiliki wana ezaliki sabana mibali me yeba te eza kisi moko eswanyaka bamaladi nyonso ya kati ya nzoto ya moto ata moto azali na sida soki azali komela yango akobika ata mwasi oyo azali kobota te akomela yango bakisi wana ya bana mibali bopikiliki wana oyo bomonaka wana bino mo boyebia yango nazosenga na baoyo nyonso deja baza na bopikiliki na ndako à partir déjà ya 3e semaine zongisela chombo activité nango soki chombo wana ebande kobeta un coup yebake chombo wana omata mata na 2e coup papa mata koyoka soni te o mama nazolinga nanga kokoma na 2e coup te po peut-être na koyoka soni eza te zwa mwasi sala rapport sexuel à tête reposée nayebi soki chombo wana soko beti ku ya liboso okokota na 2e soko o resir na 2e kobanga te yeba ke 3e mpe ekosimba parce que oza déjà soukira traitement eloko nini ozozela mpo nozongisa bakuna yo ebele parce que à partir ya 3e semaine déjà ezoloba te misisa na yo yango wana esi ebandi déjà kofonctionner malamu et puis kisi wana tango zomela yango yeba te kota ezokende kokota ezosala makila moko ya makasi pour que eliesa chombo na yo na ndenge moko elongo bani alors chombo eza kolia lokola eza kolia esala musana nango eza na bilia nango chombo soki ezali kolia malamu yeba ke kozala toujours en bonne santé kosala baactivité nango nalingi nalakisa o chombo oyo ekufa na bambeko oyo chombo eza kokufa ko regretter te bien aimé kotika chombo na kokufa te il faut yo pe ozwa biloko nyonso ozwa démarrer ozwa telemisa ozwa lendisa bopikiliki pour bukanda ozwa pe pomade chombo ozwa biloko nyonso wana nakolakisa yo ndenge baitilisaka biloko wana nakolakisa yo nalakisaka mutu na mutu ndenge ya koutiliser biloko par rapport à organisme na ye po ngai na kopozo ba question médicale ebele et ko permettre nga na yeba esika maladi na yo ya chombo euti na koyeba pourquoi zobeta un coup na koyeba pona nini ozokoma na 2e coup te na koyeba pona nini 3e coup na yo ekenda à partir ya ba question o nga na koposer yo ko répondre par oui ou non tango ko répondre nga par oui ou non bien aimé nga moko na ko découvrir déjà quel baba vivifiant nini yo oyo ko utiliser oyo eko soigner yo sans échec. Bon, conseil na kopesa yo il faut nan otika nanu babiloko ya banzete ba stimulant ba bankoro babiloko ya pamba pambo yo bozo melaka lelo bokomi na ba problème ba tension likolo bimela o meli banzete o li banzete o sali biloko nyonso wana me chombo na yo kuto eke kokufa lisusu davantage yango na koyebisa to eloko eliesaka chombo eza banzete te eza pe ba stimulate mwana mobali fongola misu makambo oyo na tango akala ezalaka te lelo bachomba bana mibali ebele ekufi likolo bimela banzete oza kokende komela biloko eza na dose te eza pe na organisme na yo te oyebi te biloko ozomela soki eza biloko ya organisme nani yo meli yango ebebi so organisme bato musu okomona ki okokende komela nzete mususu epa na onzoka eza poison tika komela bimela bino bozo komela wana lelo ekomisi ba problème na kati ya ba couple ebele batu mingi bachombo ekufi bamususu bachombo ekomi muke mukuse ebandi kobela biabia parce que soki biabia ekomeli okomona chombo ekokoma ka muke mukuse chombo ebandi kokoma muke mukuse likolo bimela menga na yebi te chombo eza eloko moko oyo eza eloko moko na kati ya nzoto ya mutu ekoki pe kobela maladi me okomelela ngo banzete te po chombo ebikaka na nzete te chombo ezwaka lobiko nango kaka na les produits vivifiants les vivifiants yango nde kokende ko vivifier chombo po chombo ezwa vie c'est tout wana na ba recherche nyonso to sali makambo nga nazoyebisa bino atomoni mundele moko atemi tamune mulai abandi koyebisa lobito omela banzeto pona chombo etali yo
tali ntsombo ezwa lobiko na banzete te tali ebele bato bameli banzete lelo baconséquence na mboka bato ebele bakomi na bachombo mike mikuse bato ebele baza kokoka susu baku ebele te bato bakomi bahypertendu likolo na bakisi oyo esimbi te na baorganisme na bango nyonso wana ezali kozanga koyeba eza liwa yango wana nga na koyebiso lelo ke en tout cas na conseil oyo nga napesi yo esengeli ozala na chombo moko ya makasi chombo ya taille normale chombo oyo ebetaka baku ebele ce n'est pas difficile soko okute na mutu moko abandi koyebiso te ye pa yesaka chombo munene mulai aokosa yo ponga biloko ezoyesa chombo munene mulai eza biloko moko nzambe alotisanga yango ponga makambo ya te oyo bachombo ya minene milai nga aza kondima yango te lokuta ezalaka te me ngai nde ntango nzambe aki kolotisa ngai yango ntango nasaleli yango na bato nde esimbi nde nakumisi nzambe na lobi oza malamu mingi yesu kristo mpo soki alotisaki ngai mpe te nde ngai mpe natikeli na nga kosalela yango te yango bomoni nasalelaki bino telemisa lendisa vimbisa kolisa demarer na bopikiliki pulubu kanda oyo epesaka chombo kanda po chombo esengeli esilika soki baprovoke yango bino nyonso boyebi bino moko boyebi nde basi na bino baprovokaka bino chombo yo moko oyebi soki otali tolo na ye oza na mwasi moko kitoko yo moko olula ye yo moko omonaka ye omonaka ndenge aprovokaka yo peut-être asimbaka yango peut-être yo omonaka alataka ata mosusu alataki sexy oyo moko oyebi mwasi na omwa robe de chambre na ye ya kitoko ya mokuse wana ya pembe aza na bakaleso ya kitoko aza na kaleso ya salite te aza kosala ke aza koprovoke chombo no yo moko oyebi ndenge mwasi no aprovokaka yo chombo soki chombo aprovoke soki mwasi no aprovoke oyo il faut etelema yango nasalelaki bino bopikili pour bukanda po soki baprovoke yo chombo esilike etelema bon napesi nanu commentaire oyo na se Clarisse Tumba mais avant se Clarisse Tumba pesa commentaire akopesa nanu numéro ne ya telefone po aza moyembi oyo bakoki kobenga ye na basali ya nzambe to pe na baninga na ye bayembi basali ya nzambe bana nzambe ebele baza na musala ebele oyo esengaki babenga bayembi ezala bao baza na matanga bao baza na bafete esalaka ke babenga mpe bayembi moyembi akoya yo mpe moyembi oza na posa ndeko na yo boyemba oza na posa ndeko no se Clarisse Tumba mpo na musala moko bosalela nzambe babengaki yo keke pa se Clarisse Tumba tala babengi nga na église tel tala prophète o tala nazokende manifestation moko babengi nga na yemba se Clarisse Tumba yaka tokende koyemba na matanga akoboya te eza musala oyo apona mpona kosalela nzambe parce que don bakangaka yango te don ya mutu grâce baetufaka yango te yango wana ye akopesa numero ne ya telefone po baevangeliste baprofete bapotre basala nzambe nyonso na bana nzambe na bayembi po bobenga ye nsima nango nde ye akopesa commentaire na oyo etali oyo chombo oyo etelemi awa na mesa c'est Clarisse Tumba. Merci maman Israël. Liboso numéro ya téléphone na yo opesa ngo atamba misatu. Numéro ya téléphone quand maman Tukoloba ezali 089 089 70 48 926. Malembe toke 089 70 48 926. OK. 089 70 48 926. Voilà numéro na ngai. Yasala na bino Clarisse ndeka moti koloba sobolingi kobenga pona musala nzambe nyonso na nzela loyembo c'est Clarisse Tumba azali azawana to pesa pe merci na bandeko nyonso tu babengaka c'est Clarisse Tumba manifestation bokoya obona boto pesa no pe merci pour bozo la numéro bozo benga biso pona okumisa nzambe ne mama lobi ke likabo bakanga ngote ba etufa ngote nzamba pesa biso likabo poto salela yango to pesa ngo na bandeko o ba na besoin yango yango moni mama na biso akanga likabo motu te aetufa ngo pete parce que ya yepe nzambe pa fongolela yeke donc on nzamba pesi grâce on nzamba pesi yango pe ni opesa on pe bana na ye bakende baza na opportunité pe ba mona gloire nzambe donc numéro de téléphone isa wana
donc ce qu'on bien on se sait clair ce qu'on monique aux bien on se souhaite aux sous numéro monsieur Ali 089 94 42 825 089 94 42 825 ba numéro na mi balé ce qu'on bengi au raté ngate au zwangai to solo la to sala nzambe nous sala ensemble commentaire nanga ezali à propos ba chombo oyo mama lobi na biso awa mama za na souci na biso mingi surtout na bana ya mibali parce que mwana mobali azali roi mwana mobali aza président mwana mobali azali chef de famille soki mwana mobali ana chomba kobeba moyenne nation etombama ezate moyenne nation la muka ezate mboka ekozala mukie omona bozaka 2 personnes mais mboka ebongaka soki papa za na chombo azobota mboka mpe ezomata tokomi na nation moko ya monene ti lelo gloire nzambe eye komonana donc bandeko nyonso tu oyo bana bapomme na bango ya chombo oke no banini na bino mouvement eza te mama lobi beta baku ebele oyo bazozwa basala na kozwa batraitement pa mama kobanga na yo te oyo ta mosusu na besi baku ebele na te beta pa mama na biso ezali quand vous donc ndenge oso démarraki bongo démarrer kende so oza besoin beta 6 kaka yo 10 parce que bana biso erataka te et puis nakopesa pe conseil na bana basi omoni eza na bana basi mosusu azopermettre te mobali na ye abeta ye baku ebele mpo na nini vagin eza polele mingi me baninga bazomela va baninga bazomela ezokomisa élastique makasi eza kolongola basolo mabe pe va wana atobotaka to kobota elongola bamaladi nyonso mabe na eyelaka bana basi na balibumuti na bamatrice va epesaka goût bon okomona mobali na yo abandi koyoka yo elengi epuis ntango nani vagin oyo esekangami boye okopermettre moninga abeta omona vagin akokangama ekaresaka chombo ekaresaka chombo komona ata chombo nano etelemaki te moninga akotisi yo na kati eke etelemela na kati nazo biso vérité mais soki eza ya polele eza kosimba moninga te moninga sikoyo akosala effort na ye moko ndenge nini mpo rapport sexuel eza réciproque bosala yango mwasi na mobali bamouvement ezala mpe na vagin kitoko osungaka moninga na rapport sexuel na ye mais là va c'est très important va c'est tout kaka vande bato nyonso bazomela yo ozokende kobaka babiloko na se oza komibebisa baka boye ozokomisa yango susu mai ozokomisa yango susu monene epuis ozopesa yango bamaladi ce n'est pas bien ezala babiloko oyo bamindele bazosala te bato bakotisa na liboso eza babiloko oyo moto akoki koutilize na baka moko grave oyo ntango médecin amitunaka point d'interrogation pourquoi ça au moins bakoki koutilize mwa biloko wana mais eza babiloko mo bapekisa kala bato basala yango su te mais yo ozokobaka biloko kozwa bacancer ya bamatrice eza malamu te kokotisa biloko na nzoto ya bomwasi bamosusu bakei kobaka baglace bamosusu bakei komikotisa bilamba na kati ozomimona te nde oza na kati nde tuna so emonanaka te donc eza ndenge moko te na ya bana mibali mwana mobali soki asala eloko mbala moko ezomona mais biso soki tokotisa na kati kuna conséquence wana eza na kati ozomona te apres bokomi kopola yo baka wana eyaka mingi pa mama mais gloire à Dieu parce que nzambe apesa mama capacité wana ya kosoigne baka wana donc sika yo ozali ka nde mama azoloba ndeko na nga mwasi tika nga biloko ochacha baseri moko kuti ndoko yoka ngo makambo boye o ba poussière moko boye bona bo toto ye pa mama bibo tiangwa tamukete mapekisaki makambo ke mwasi zwa poussière sala boye ko tiango te babela ba cancer ezala témoignage moko kuti ya petit frère petite sœur nanga ye mobala uti poto aye kaka bituna tuna ola ya pa mama Israël a joie aya na yete avanda na ye akei aketuna sango moko quelque part bayebisi zwa kaka makasa moko boye totanga kombo te zwa ngo tiango soko tiango omona kaka situation ke monana mais maman ezalaki problème mobala tika 5 ans tant mobala ye kwa bala ye kamata na banzela makasa ngo pesa kana matiti ngo kana babalabala akia loko tiango asoko yango pete ajonga baki nzoka te biloko wana balo bakina kosuba moi soki na kosuba soki moi zaki na mobala zaki na Jonas soki babiloko moko ebimaka matofi na boye ya kia baki yango basopisi
mwana mwasi abaki petite ya na ngai abaki yango ebakaki ye 2 jours après tala vage ko monena vage ko monene akomi kaka kozwa bakende na hôpital babi oza biloko bibimi ye lobi ngai nazala mobali te biloko ebimi boye buti wapi nzoka nde lichacha ezalaki na problème na ndako donc libala mpe esalaki 6 mois mpo bandima mobala ya kobala ye epuis bapaster nde bayaki bazwaki solution wana mais ntango ayaki koya pa mama mpe mama yebisi ye kosala so eloko wana te nga mama na bino nazali mama traitaki ye solution emonanaki lelo aa na poto afandi na ndako na libala aza lese donc soki omoni ke oza na besoin osepesa conseil mosusu mpe ezali tozopesa conseil na bana basi ebele oyo oza lisusu na mboka oyo te parce que na Congo bato bakoma osambela makasi mais eza na bato mosusu babima mboka kala ntango wana oyebaki mpe nzambe te mpe ti lelo oyebi nzambe te okei kosalela mobali ezakala ha te akangama na yo okei kosalela mobali kisi ya bolingo ekopola eza na baconséquence ebele eza na bademo ebele oyo balandaka oyo butu moi akoza babiloko oyo yo osalelaki mobali okanga mobali na kisi en tout cas osalelaki mobali zakaraha mpona nini mais okomona te nzambe azotinda deja baange bamilitaire likolo aner celeste ezotambola mpona kokanga basi nyonso basala mibali na bango ndenge wana ozwaki tufi na yo ya kosumba osaleli mobali oliesi ye mpo mobali akoma kizoba na yo bamosusu batiaki mibali na milangi mais yo oza na besoin mobali alinga yo mais bongisa nzoto no ya bomwasi soki oza na olingaka mobali na yo okobanda obongisa vage na yo bien mpe obanda osambela mpo moto apesaka mabali eza nzambe obeyela kolo bikelamu na ye moto akela bamibali mpo bamibali baya kobala basi okobeyela nzambe pourkui okende kosala bakisi yango wana okomona bamabala nyonso ya bakisi wana ezokufa mikolo ezosila yango wana na kosenga na oyo nyonso asa komisaki mobali zoba azobotcheke na molangi otyaki bazakara za baboye na boye benga ngai na kobondela makasi mpona opo libala no ekufa te mpo soki obengi ngai te eza na mosala moko nguya na nzambe ezokita nango koregrete kisi kopola yo mais soki olingi mobali bongisa vagin lata bakaleso ya propre zala mwasi ya malamu karese ye ata azaka mobali ya kanda lokola lion simba kaka lion na bapoile bongisele bondela ye akozala mobali malamu mpona yo soki oza na bastratégie moko ya malamu ya kozongisa kimia soki problème eza kokende na banganga te alors okomela va wana mpe ebongisa vagin makasi ekomisa yango elengi mpe ekomisa yango mokie boye ekomi elastika makasi soki moninga azokota okomona vagin aza kosimba ye vagin aza kosimba ye okomona azoyoka yo gu ata soki etelemaki te akotisaki yango ya kolemba ekotelemela na kati bon toleki na ngambo ya sœur Agnès Mbakadi ye mpe fo apesa numero ne ya telefone parce que basali ya nzambe bana na nzambe nyonso mpona baactivité nyonso ya loyembo koyembela nzambe na baeglize koyembela nzambe na bacampagne koyembela nzambe par-ci par-là na bamatanga na bafete avant sœur Agnès Mbakadi apesa commentaire apesa biso na numéro ne ya téléphone. Merci beaucoup maman. Numéro na ya téléphone eza 089 83 78 249 089 83 78 249 pour na basali na nzambe oyo basepela bayembi bayemba na ba campagne na matanga na ba manifestation ya ba mariage donc toza disponible lokwa maman Israël la joie lobaki ke grâce ba etufaka ngote bakangaka ngote vraiment biso ba l'église Jésus-Christ la vie bayembi à la montagne de l'Éternel tozala ka béni pour maman alingaka grâce ezala kati na biso ba emona na miso abatu yo mosai na nzambe kokangela biso motema te kuki ezala kaka polele ndenge biso ya biso ezala ka polele pona basali na nzambe oyo basali la nzambe na nzela ya loyembo. Merci beaucoup. Commentaire nanga eza muke na ndenge maman lobi ke vagin ya mwasi fo ezala makasi
vagin masi soki eza makasi okomona ke papa pe bisika azotambola bisika azokende kosombe ata eloko no akozala na esengo ya koyeba ye te non aza na esengo parce que nzoto ya mwana mwasi oyo nzambe apesa ye eza makasi mpe eza propre biloko oyo ekomisaka vagin makasi oyo esalaka vagin ya mwana mwasi ezala elengi eza na kati ya centre tonga nzoto nulle part ailleurs na centre tonga nzoto chez mama Israël la joie mama ya bana mibali na basi na bango yo mwana mwasi ndeko mwasi lokolanga ndeko mwasi osokoti na mariage na yo oza na ba problème vraiment ba problème ya mariage on est comme beti so libako comme na souci ozolamba lisusu bien te mama Israël la joie zali o nzamba tindela biso na mokili pona solution ya ba problème ya banzoto na biso bana basi na o ya bana mibali yaka ko vivifie nzoto na yo na va yaka va eza nango donc soko moni mama Israël a joie ba ah nzambe nazui solution nanga na problème nanga tika kozala tourmenté mémoire na yo ekomaka makanisi soko ka moni poko ekokolobi ah ebebelinga lelo na mbeto po vagin nanga eza bien te mais na bengi yo ko regretter te loba nazui solution et pas mama Israël la joie yaka na Kimbondo 164 yaya ko bomba likambo soko bombeli mama Israël la joie problème na yo obebisi libala na yo obombeli mama Israël la joie problème na yo obebisi musala na yo yaka na Kimbondo obombi pe bana obomi pe bana yaya yaka na Kimbondo 164 na Bandal Molar adresse eza semoko soki na adresse omoni ke ah na recommandé ni numéro ezali 089 94 40 089 94 42 825 bongisa libala na yo libala eza institution uti epa na nzambe tango vandi na kati soko zangi kimia yaka kozwa kimia epa mama Israël la joie na kobongisa nzoto no donc awa ezalaka soin na ndenge ya donc toza dans les bons toza dans les bons ndenge président pas besoin na lobaki donc dans les bons makamno c'est les cas soin tango pe ozola mukana tongo omoni ke longi ya papa eza ko funga mabana bazana esengo yo moko pe ozana esengo donc osala musala no dans les bons pe kozala soin va yaka na Kimbondo 164 chez mama Israël la joie mama wa tonda ba solution mama wa zana makambo malamu pona bana na ye mama wa tonda ba conseil ya boboto pe ya esengo soko zui conseil mama Israël la joie ke liboso te zonga lisusu mbala mibale yaka koyoka ye donc va mwana mwasi yaka ko bomisango tika ko détruire nzoto na yo yaka ko tonga donc ba bi centre tonga nzoto dans les bons pe na ndenge ya soin yaka na bengisio mwana mwasi okozala na esengo makasi donc bonheur okozala na bizaleli malamu pe kuna na mbeto za malamu ekozala dans les bons pe ekozala soin makasi en tout cas nzamba pambola mama Israël la joie nzambe abakiselo ebele ba révélation ekota lisusu po ba témoignage eza ebele po kaka mama moko alinga te ke te ezali biso moko pe toza ba témoignage ya minene nzamba pambola yo na tokosenga kaka na papson ke eza na ba tokolakisa pe ba mama ndenge nini okobanda kobalula mobali no na mbeto moko tokosala mission ya rapport sexuel mwasi asaka abalolaka mobali ndenge nini tokosenga kaka ba fille epa na président papson tokolakisa bango ndenge mobali abalolaka ndenge mwasi abalolaka mobali bango bakolakisa yango parce que déjà bango basaka déjà bafilme pour afrique wana ndenge bomona bafilme wana boyebaka te ko bakotisaka tiomu na kati ya bavagin te eza kaka filme omona on dirait eza bamontage kaka omona neti bazolia na mbanga me balia na mbanga te omona neti bakotisaki me bakotisaki te ezaka na nka bafilme alors na baémission ya nsima bokomona bafilme wana oyo eza na baconseil na kati na nzambe apambola bino nyonso bayibolandi émission oyo bipai na bipai bozali vraiment nguya na nzambe kota esala musala makasi ya nguya na nzambe vraiment basede na biso pe esi ebimaki na bandeko nyonso babande koluka cd oza na Kinshasa oza na Brazzaville oza na monde entier oza na besoin cd na franc congolais ezali 3000 francs na mbongo ya bapaya ezali $3 to 3 euro to kwanza to boye na boye to nera to nini nyonso kaka ya mbongo okozwa cd. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.